kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama, kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama. Ya ba télévision yangwana vraiment tolobi ke kolwana tolokumo amen pe ako bakosala na bomo ya basantu amen ya minene kolanta ba promesse na ye wala kaki biso vraiment tamoko e bana koleka te amen parce que tu dis que nzamba na za fidèle quand lo bakali kambo ko kisaka yango pour que akesana na bato na mokili oyo ime na nkolo ezala biso na kombo na Yesu amen. Lelo todokoba la litière na biso par la grâce de Dieu dimanche tokotoa point virgule pour na tolobate ke torosi sa mateya parce que tolobaka chaque fois que moteya ta moko ta sinsa kaliteya mais selon l'inspiration nzamba pesi ya suka kapa nzamba pesi mais muta ko sinsa liteya ezane le Saint-Esprit quand le dernier membre de l'église corps le Kokota les tokens enlèvement était apprécié. Yango sans plus tarder tozui le livre de la vérité Totanga toza toujours dans 2 Rois chapitre 4. Nous avons toujours le verset 8 qui nous dans verset 17. Les bishonos Totangi boye na Congo de Shumashia. Amen. Un jour Élisée passait par Shunem. Il y avait là une forme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, il lui voici qui nous a montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, Dieu embrassera un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Olo apambola litangi na kombo na Yesu. Amen. Apambola pe koyoka na biso. Amen. Afungula bato na biso pour que tu comprennes la pensée de Dieu. Oui, bombami na carte de chrétien oyo.
À chaque fois, toujours rappeler que l'Église est pour enlever ceux qui ont suffisamment de connaissance. La fois passée, c'était hier. Dans les lots, toujours sur l'un des Komoko Moussai, ça ne vaut pas la peine à voter à Kombonaye, il a la grâce doctorale. Alors, il y a des billots qu'on a vu dans la révélation de tous ans à Tina Lambote. J'ai posé la question à l'homme de Dingabi, pourquoi Zamba comment Mougou dans la Bible? Dans le but qu'il y a un docteur, aux hommes qui ont diabolisé la révélation. Dans le but qu'il y a un malembe, il y a une question sur la Bible que est-ce que yo peut vous avoir la confession et l'arbre, il y a connaissance bien ou mal. Adam, na Ève, Bayaki, et Zalakane vie. Dans le but, Abina Boyango. Dans le mot, ils disent que bana muke. Au robot, il fallait tout n'anga commenter ces autres de ma vie. Quand on a aucune démarche, on a telle chose, ce que c'est un mot au Boyango. Quand il y a un bozobo et puis le docteur habité l'île Sangai. Mais d'abord pour ramener malembe. Nathalie Chebokomoni. La carte de la Bible ensemble a levé la kelo comme balébélé à zo répéter en mot. A dit que la question a sinzété on les allait de vie. Na demoni ka mo moto aliaki na mwasi ba komi bolumbu. Na te ko simba écriture ya Noé. Na demoni Noé tangu abimaki na arche. Par le but que Noé commençait à cultiver la vigne. Mokolo moko azi fruit. Après yango ameli masa. Mbala moko na komela kona ilongole bolumbu. Na moni mtanozo mtabi bon ka bitoke ni malé. Na le bitoke na bana ya Lot. Pour que Lot a mis déshabillé liboso ya bana les quoi pesa bango semence. Il fallait pas na ba melisa papa na bango mbuma. Produit ya vie. Soki beleki yango te nde atikala pe bolumbu te. Mais pour comprendre que non, j'ai compris que Nazareth qui est. L'église n'a d'autre temps selon comment que, en tout cas, Bolum de Sama, je dis ça devant tous les saints que il chasse à Tokeba. Donc, comme il s'est un évangile populaire, après, si les moments à abali boteya makambo ya bien bayeba kate matema bete te biso mate ya consolation na réconfort ko to tuni mate ya consolation ndenge ni boteya que faut bisa ba nzamba ko pambolo ko keze liboso ko sala boye na tuni wana ne mate ya consolation na bisi motya na tala on peut dire que nzamba ko pambola mais ceux qui écoutent na crainte de Dieu on ko pambola mate. La première des choses c'est la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu soko bangi zambe koko senga pe libala te eye. Koko senga pe mbongo te eye parce que notre bien-aimé David a dit rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Donc comme le mouvement populaire, ya bobutu perda. Et puis ceux qui Babylone connaissent le moment, perda zoganga amen mangas. Mais ceux qui ont déposé connaissance, le peuple est très froid. En tout cas, le Kowana, à l'Iro qui cherche ce qui vraiment Zamba Salamou. Et ça, les marques n'ont pas été. Bate, bébé, bauti le vétéré, barobe le Kowa. Vraiment Zamba Salagas. Comprendre pour la raison de voir la puissance. Mais d'abord, la bénédiction commence par la vraie parole. Quand vous êtes au solo, vous êtes pambola. Na eloko babengi doctrine. Et comme Maya Bololo na Kishasa. Son côté doctrine, bakato l'idée. Donc, comme il faut personnaliser tout le monde comme boy. On entend bolaye, oh le pétard pas peine, bambon de boy. Wana boy, alléluia, gloire à Dieu. Awa totombo la kande Yesu. Partout totombo la kande Yesu Matia. Yamana tomate kolobela. Depuis 5 minutes passées sur la marche du prophète Élie. Nous avons fait ce moment résumé mon cœur. Pour que ton compte dans la matière de l'eau,
Parce que dimanche, tu as point virgule. Tolobaki mo selon les Écritures. Élisée a d'autres sabicho Yesu. Yesu azan Nzambe, Nzambe azalaka esprit. Lolenge Elisa bande kotambola na prophète au bazo benga Geyazi. C'est l'esprit de l'Éternel qui commençait dans les prophètes pour prêcher la parole. Tolobaki ke Élisée na Eli na Geyazi bazalaki na momesano ya koliaka na ndako ya mwasi ya bomeko. Topene lobele mususu la femme de distinction. Topene lobele mususu la Shinamite. Topese ke critique otalisa ke kolia ya Élisée na ndako wana, c'est tout le temps que Dieu prêchait la parole au travers les prophètes. Topese ke définition kolia ezalakane koteya. Tolobaki ke mwasi wana na premier aspect azotalisa biso la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que azalaki na mobali ya paka. Mais tout ce temps que mwasi wana avandaki na mobali apesaki ezembi te, apesaki mpe mwana te. Nde tolobaki ke na kati na Bible, le mari qui est incapable de donner le fils à une femme s'appelle Moïse. Totambolaki l'écriture nini? Tozwaki Deutéronome chapitre 25. Libala ya semeki na semeki. Soki mobali moko akufi, abotisi mwasi te, ndeko na yako ya kobala ye. Mwana liboso bakoboto, bakopesa ekombo ya moto akufi, pour que kombo na ye na Israël ebunga te. Kola pambola biso. Mais balobi ke soki mobali wana semeki aboyi kobala mwasi ya ndeko na ye akufaki, mwasi ana kopusana akolongola ye sapatu na lokolo mpe akobwakela ye soyi lelo. Tomonaki eloko esalamaki na vie ya Jésus, à la croix babwakelaki soyi. Mpona kotalisa nini? Mpona kotalisa ke Israël azalaka mwasi oyo Moïse atikaki. Lokola Israël azwaka zemi te, abota te, fallait Jésus abala ye. Lokola Jésus aboyaki, nde moto wana abwakelaki Yesu soyi, azotalisa biso la maison d'Israël. Voilà pambola biso. Totambolaki, totunaki Nzambe. Mpona nini Jésus aboyaki kobala Israël? La réponse tozwaki yango na Lévitique chapitre 21. Kotalisa ke nganga Nzambe mukolo akobala te mwasi akufeli mobali. Or Israël azalaka une femme veuve. Aux Psaume chapitre 68, balobi ke Nzambe wana azali les défenseurs des veuves. Et comment mater que les maris des veuves? Voilà, c'est la prophétie pour défendre Bango quand il y a une bataille d'Armageddon. Et puis, balobi kakobala te mwasi oyo babengani na libala akobala ndumba te, pe akobala mwasi oyo abebisami te, mais akobala une femme qui soit vierge. Nde tokende kosimba ke Yesu atikaki Israël parce que ba caractéristique wana et se trouvait pas en Israël. Alors l'apôtre Paul a suivi biso Colomanien Corinthiens 11 qui est fiancé qui biso na mobali moko pour qu'a présenter biso comme une vierge puis yona ngane tous a vierge. Donc il t'a dit naché. Donc le bâti que na deuxième aspect moi si wana azobima attends bon ami. Donc le bâti que attend tel sera biso mabélé. Donc soit que définition ya moi si comme étant la terre na mokana Néhémie chapitre 62. Wana bazo ba te bakobena mabele mwasi. Oh mabele wana comme étant mwasi azo représenter l'humanité entière, représenté par deux peuples, Israël na biso baniso. Ndeko lobaki que tout le temps que l'humanité ezalaki na se na mobeko kondima ezalaki te, bomo epe ezalaki nini
et puis ça m'a quitté. Donc là qui n'a troisième aspect que le maboy. Moi si on a zobi m'appelle église. Donc changer qui est formé par rapport à Romains chapitre 7. On a l'apôtre Paul a d'autres ça comment est-ce que tous là qui n'a pas mobile. Donc même qui à mon avis il y a Iri na Bathsheba. Au-delà ça que Bathsheba. Ouais ça là qui moi c'est Iri. Tout ces temps qui va faire na ye a botate. N'aspect moko moi ça na Israël. N'aspect mususa bima biape monde entier topé biso. Oh le temps mauvais boyaki tozala ki na bomo ite. Ne fallait David a comme Iri dans champ de bataille. C'est ça Christ est comme mettre fin à la couloir n'a pas eu appui de Colosse. Ne tomane ko kitashiko kota Isaac. Moi je suis à la table aux Akilikanis. Pas ton ganda pour qu'Élysée. Mais si ka le kaka afanda wana to présenta kinda comme étant d'autres. Dans le bas qui boy, selon Bokanda 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul a verset 1er, verset 8, alors que le texte est que nous autres abisso babeka kamonda. Maintenant, ceux qui t'osent Élysée comme étant esprit éternel, ouais, sanga kesika kofanda. Quand on dit ça, on compte en anda pour aller yuko baké, zambala tinzoto. Voilà, n'est-ce pas bien? Tolobaki que ceux qui zambala tinzoto akoma kade musali. Il faut atalisa misala naï. Nde tolobaki que tango Yesu oya zambala tinzoto ayaki na sena moi oyo tomona ki abali ko bix azo leis azo kangol azo sala makambo ebele. Oh tolobaki que ndapo wana ezalaki composé na ba mur. Mur tolobaki que le lobeli moko ezalaka nde limite. Pour na kotalisa que Dieu dans ses attributs, il est dans ses limites. Jamais au kobe na Nzambe. Et en tout cas Soba Rafa yaka kopesa ngambo akoyate. Bon ami, il veut respecter son attribut. Tolaninga bien. Mais ce qui obéit Jovan ici yaka kopambola ka pesa ngambo akoya parce qu'il est le pouvoyer. Donc, il y a un aspect moussous. Quand on dit les murs comme étant les attributs de Dieu, on a le mystère de Dieu. Pour la loi qui boye, le mystère de la piété est grand. Pourquoi Dieu a été manifesté en chair. Cela veut dire Élisée à Kotinanda. On sent qu'ils s'embêtent. À la Tinzoto, à Komakade Moine. Dès que Jésus, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, fils d'Abraham. Selon Romains 8, Jésus pose à la fils de l'homme, et l'ingobake, yé oyo, azoya ko condamner les soumou, dans d'autres oyaye. Il fallait là dans d'autres assemblées de ma péché, pour même ma soumou na péché. Voilà, n'est-ce bien? Attribué à Kokisiam. Azap est fils de Dieu, selon Romains 1, à partir du verset 1, 2, 3, 4. Fils de Dieu, Elie Koloba, Yé Oyazana Elonga, les colonnes ne voient pas que Zamba Koufakate. A Kokisia Bota Monini, Tamba Longi Liwa. Est-ce que tout le monde a très bien? Azap est fils d'Abraham. Là maintenant, Romain Babiso, que l'héritage de ce monde, dans Romains 4. Et puis ça met qu'il a Abraham et à sa postérité. Cela veut dire Jésus comme étant fils d'Abraham et l'héritier. Oiseaux héritage, il y a tata kabarambona biso. Biso tozakaba héritier te. Tozakaba co-héritier. Parce que Nzamba tozakana héritier kaka moko. Azap fils de David. Le fils de David Yoruba, Salomon, le roi promis, quand il viendra dans son règne, en commençant par Israël, la bataille Sowana, il sera fils de David. Neba tribu no Sowana, ça se trouve dans le corps appelé Jésus. Donc, il y a un cas, ne pas être aux allées, non? Donc, on a dit que ni Elisa Salaki. Quand vous avez yenda, nous avons dit selon le respect
et selon l'ordre. Soki osaleli ndako tope oyambi ngai na ndako na yo nakoleka te na mbeto nalala tozo comprendre mais nakovanda na kiti mais Elisa sala yango tango basali ile ndako balobi ke Elisa aleka mbala moko alali na mbeto nde na mbeto ene ezalaki na première année azokende oloba mena mwana mwasi asali biso bolamu ayembi biso tosalela ye nini Géasi akei akuta na mwasi asali investigation comprendre ke mwana mwasi wana aza na mabele na habite mwasi oyo azangi eloko te alobi ke aza na mabele na ye esalaki mosakoli pasa di non kozanga mbongo eza pasi na motema mama kozanga mutu eza pasi na motema mama ekosila ye pasi na motema mama ekosila ye bapasi na motema mama kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama ekosila ye pasi na motema mama ekosila ye bapasi na motema mama